Bandeko, pourquoi Blana akota quartier latin? Bandeko ebele ba oyeba te. Namoni ba commentaire eke zongi ba mususu ba ye ba zokote la Blana Mosaka, ba mususu pe ba oza contre Blana Mosaka par rapport ya analyse au totai ko sala dernièrement awa. To sala juste analyse sur Blana Mosaka. Parce que Blana Mosaka tozomona donc internet c'est comme ye na ye. Et bandeko ebele ba koyeba te pourquoi Blana Mosaka akota ka quartier latin. Nanya tinda kaye, nanya força kaye akota quartier latin. Juste analyse simple. Ngana bino mbote na balanzi nyonso ya la grande découverte TV na ko banda boite sa ko pesa bino mbote. En tout cas kande na isa bino, je vous aime. O linganga ou pas ngai na lingaka bino makasi pe mingi et bo s'abonner bo like bo partager na ba non ba s'abonner te eza nango gratuit ko s'abonner eza vraiment gratuit. Abonnez-vous et ba o ba ocha ba commentaire ebele en tout cas bo kozwa pe mabanga na ndenge ya mokete. Voilà lelo bande ko ngai toye ko sala analyse sur ndeko na biso Blana Mosaka parce que nako sabino te internet eza vraiment ya koningana. Nanya ningise internet eza Blana Mosaka. Blana Mosaka akolala te. Aza ya kolamuka nyonso akobeta lisolo ya Koffi Olomide na mingi ya papa na ye e akobeta lisolo ya Fally Ipupa. En tout cas na minute o Blana azo déranger bato. Nandenga mabete eza na bato azo déranger. Et comme d'habitude, communauté na biso ezalaka toujours place mabe ezalaka. Des places biso na communauté toyaka souvent kobeta maboko. Bandeko Blana bandeko ebele bayebi pena histoire ote. Blana Mosaka kota quartier latin pona nini? Parce que ngana bino toyebi yo na papa na biso boyoka na te. Toke na na logique makambo. Yo na papa na biso boyoka na te, to yo na mama na biso toyoka na te. Mais nga na préféra koyaka na ndaku na yo, kolia na ndaku na yo, kolala na ndaku na yo. Pona nini, poto sala nini? Eza po yokisa papa na nga, pona yokisa papa na nga mutema pasi, to pona yokisa mama na nga mutema pasi bandeko na nga. Nga na bino toyebi ke Blanchard Mosaka na Koffi Olomide batikala koyoka na te. Et Koffi Olomide amema Blanchard Mosaka na place ya pasi ti na prison. Ndenge moko pe bandeko nanga. Blanchard Mosaka pe abimisa pa propos ya malamu te sur Koffi Olomide. Donc ba problème wana to boite ezalaki entre papa na papa. Parce que bango mibale baza kwa ba papa ya Blana Mosaka. Oui, muto mso oyebsanga ke makambo ba papa bana bakota te. Papa leki na papa kulutu so ba obunda bana bakota te. Papa leki na papa kulutu ya tata nini to ya mama nini. Déjà la famille tolobango plusieurs fois que mutu oya memi oti na prison. Mutu a memi oti na cachot veut dire que abomi yo. Ezala bongo te bandeko na ngabocha na ba commentaire s'il vous plaît. Na ebite so ingana bino toza même parole, toza même idée. Mutu déjà memi yo na boloko. Prison ana boyoka ngo na sango bandeko na nga. Prison wana toyoka ngo na sango botuna bandeko oyo bakota na ba prison. Botuna bango makambu nini bamona na prison. Botuna bango makambu nini bakuta na prison. Bandeko na biso o bakota prison. Botuna bango nini ezalaka na prison, surtout pe prison nini. Prison oyo ya biso ya Congo. O batu baliaka vungule, o batu place bako lala, place bako suba. O batu bandeko nanga. Siko muto abongo amemi papa na yo, papa oya bota o quel que soit mabe ya famille yango, quel que soit ba problème yango. Yo moni ke place fo okende yango wana. Likolo nango bandeko nanga okei. Tango komi kuna. Olovanda no kimia ozala concentré na musique na yo, okomi koleka na internet. O bando sala ba makelele sur papa oya bota yo. O azwa tana ye ya kobimisa énergie parce que bandeko nanga na kosa bino te yango
Bible baba parents baza banzamba se et le pourquoi. Po papa abota mwana acha mama zemi bo eskizenga esenga nini énergie esenga papa fwaza na énergie Blanchard Mosaka zwa énergie na ye nyonso abimisa yango po abimisa mwana wana Blana Mosaka enenge pe balobaka tel père tel fils soko tali Blana Mosaka sagesse aza na ngona intelligence eza seulement na ya papa na ye botala ba masolo ya obetela biso omona ke mwana non aza na eloko yango baza na ba masese ya kosakana te tia kende okoma nzembo ya facilité veut dire que aza mayele Blana Mosaka mais place oyo alongola mayele na ye na place eza place akoma kosataki na papa na ye surtout na télé bandeko na nga toza babantu tosi kosala sentiment na semblant toza vraiment babantu tosi kosala sentiment na semblant na likambo oyo papa kozala mabe toboyi te papa azala toujours na raison oui tokoloba papa aza mabe asundolaka ye abandai kosokipe na ye te nanani nanana mais lokola papa asalaka bongo veut dire yo oza na droit ya kobimisa ba propos ya mabe sur papa na yo ba émission ezali eza te ke bato bakokosela Blana makambo ba émission esalama ebele oyo elakisi ke Blana Mosaka abimisa ba propos ya kitoko te bokota na chaîne Aisha Okoko bokotala ba émission oyo Blana Mosaka asala sur papa na ye biologique papa leki te papa oyo abota ye papa kofinga yo po ani tokoka kofinga ba papa te to ba mama te bien sûr na monde alelo to ana bana o ba finga kapina ba parents mais baza mingi te po ezaka malédiction avec cause papa wana ata kolakelo mabete ke yo mwana na nga osala nga boye ekende zonga mais viki azolela na se ya mutema azolela pa ba camarade ke mwana vraiment nga na bota azosala nga boye azobimisa ba propos ya boye malédiction yango wana bino bolinga malédiction eza endeni la famille malédiction o biso to lukaka ezalaka endenge nini tango muto akolela na kombo na yo osalinga mabe osalinga boye surtout tata na yo mais malédiction yango wana Blana asala tout po ya kokitisa papa na ye po atombola Kofi na ndenge ya mabete tanga bando sala bongo Kofi place azaki ya bando beta maboko pona nzimi te que tellement lingaki quartier latin ce qui Kofi a s'impose ki ke Blana eloko zo sala eza mabe Blanchard Mosaka za papa na yo faut arrêter ngo soko arrêter ngo te no benga no orchestre na nga bandeko na nga Blana nga tika makambo bando sala wana en tout cas Blana nga kia tika yango mais vu que Kofi pa bando tika e kaka so betele maboko na ba bêtise kwa bandai ko sala wana so to bandi pena ko compter ba émission au Blana sali la tata na eko za combien oui papa zaka moko mama zalaka moko papa zalaka moko ato lobi na changea kombo na koma na kombo ya kombo mama na ekutu na nya otanga kombo wana ato lobi okoma na kombo wana papa na ba document na oza na kombo Mosaka partout okendaka ba otuno mwana mama ni soki mama na nyango zotanga kombo wana ya mwana mama ni wana papa ni kombo nena Blanchard Mosaka jamais ba oloba ke papa leki na kombo nena ba otuna ka papa na kombo nena papa ba changeaka ete mama ba changeaka ete toza na ba musicien o ba yemba ke mwana soko lingo za na vie ya mulai même eza même na Bible tosa baboti balobi te tosa liboti eza moko balobi tosa baboti po mwana nyonso abotamaka na papa na mama apaka Jésus mutabotama na mama ah oui quand Jésus mutabotama na mama na Esprit Saint bandeko na nga à part Jésus eza na mutu moko te oyo abotama na mama ya pamba
tozala kaka wana tobotamaka na papa na mama. Alors la Bible nous dit faut qu'on respecte ba parents baza banzamba se. Na réseaux sociaux toza na système moko mabe soki eza toya kaka kobetela bato maboko. Omona mutu moko azo sala émission moko kuna. Azo sala émission moko kuna ozomona azo finga. Place wana bato baoya bobeta maboko. Pia lobela ye, sala boye. Mais place où bao sala émission normale, oyo ezopesa éducation, oyo msusu bazo boya, bazo linga kolongola babiloko ya mabe wana, en tout cas toyaka te. Toyaka te, place à bongo yo kaka, alongba kuna, oyebi nini et tout. Oui, toyebi nini. Mwana tanga asali mabe, Blanc na Mosaka asalaki mabe. Et na mabe oyo asalaki fallait pas atika. Nenga longwe pa kofi fallait sikwa vanda. So yezaki ngai ye bandeko nanga. Na vanda kimia. So yezaki ngai Blanc na ko vanda kimia. Nenga longwe pa kofi bongo fallait vanda siko kimia. A se concentrer na musique na ye. A se concentrer na oye ya osala. Mozo monake alingi pe kimia te azawana. Donc azo beta ba double discours. Et ba double discours wana to lembi yango. Azo continuer pourquoi? Parce qu'il y a un bateau ba obetele maboko. Na monde entier ou bien na communauté congolaise mobimba Blanc nande mwana boso oyo basundola. Na monde entier na communauté congolaise mobimba Blanc nande aza mwana liboso o Mosaka sokipa na ete. Baze belé. Oyo bazaki papa parents na bango basokipa na bango te. Mais pourquoi pas baya aka na média baya kofinga ba parents wana? Que ça soit Blanc nazalaka choqué bandeko nanga eloko asala tata na ya kokai ko sala yango te. Bien sûr, tata pe kande mataka ye pa koma ko yana ba makam na média. Oui, papa to opese faute, mais faute ya mwana leki. Faute à moi neleki parce que Blanc na pena a préféré ko oyo kaka fiko fiomponi nani. Oka buzoba na biso e bandi. Olponi na ona na kofi. Na papa na yo. Na patron na papa na oponi nani. Blanc na préféré pour na patron. Abouaka papa. C'est que na moment na so ba epsa ki etchela papa na poison. Azaki prêt à osala ngo. Et lelo to lali to lamu ki a la kisabiso mabe a kofi te. Blanc na yo fo yebisa biso ke Kofi azalaka bien. Blanc na fo yebisa biso ke Kofi aza bien na nyonso. Ya koya oya la kisabiso mabe ya Kofi te. Et puis na ebite quoi? Na ebite na soni boyoka ate. Soi-disant Fali a mema yo osubela e. Fali camarade propre ya papa nanga. Fali boye. Est-ce que muto a bongo? Azo sa carrière na ye, azana mwasi na ye, azana bana na ye. Azo sa la carrière na ye, yo fozwa muto abongo banda ko exposa ka ye, o bando lo baraba n'importe quoi, sur place o azo zwa nguba na ye na lipa na ye. Est-ce que vraiment izana sens?